na kendaka elendaka pe mama amoni que non e okiko landa pe ngai mwasi akimi lolenga na bonaki na mwasi na ngai papa atotanga na zulu la oyo to sufri na ye lelo mwasi azo ya kulinga mwana wewa la kimanda kote papa na koki te mobali ba voyage pam pam ne la koki na ngate na su ba na donc comment le papier voilà eh ni non boy ngala muyombe na misuga ah ça été en solo na été papa combien de fois na solo na ye moni musala baluba bazaba fanta mo ezangantine forte na ngate madame Kepini yebole ba ya bango makambo ezalaki ye mutatenga to kima po akimi maladi ya bango baluba chibindi. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place sur Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunyo sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, ta la place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, tozo construire pour na bana na baza na place ko lala te, o le baza na ba famille, o le baza na balabala, o le baza na église, tozo tonga cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être kotongela apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon ezali mal bolamu avant d'être ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambo unayo, totongela bana nesika, nzamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout ça maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na fidélité na chaîne na bino chez Biso Télévision de Tolbara toujours la chaîne qui vous ressemble. Mesdames, messieurs, respect mingi na bino parce que vous êtes fidèles na chaîne Oyo chez Biso Télévision. Avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à remercier notre sponsor officiel, Yeatika Bisoté, comme on a dit, Jésus-Christ de Nazareth. Il est sponsor officiel, il y a chez Biso Télévision, il y a un succès pour élévation. Yende mutasali ke toko tala bandako na 1900 audience yende asali ke émission oyo etala mamoki mpe bato bali sepela nango. Je dis un grand merci na ba héros dans l'ombre na moni Denis Mosolo Elias Sinanduku bango bazali bongo na côté technique na moni pe na réalisation ya Yanono 8 azana biso elongo na pesi mbote pe longonia na bandeko nyonso ya membre d'honneur au basé ko soutenir émission oyo financièrement et puis spirituellement na moni bino batu ya États-Unis Canada, mbote na bino batupe ya Royaume-Uni, maman Gisèle na pesi mbote pe merci beaucoup na maman Jacqueline, maman Georgette na pesi pe mbote mingi na lolenge bozaki wana bo asumaki rôle ya kosunga po ete émission ba caméra et comment et puis cotisation et kene malamu na yango motonio sonna na contribuer s'il vous plaît to consulter maman Jacqueline ainsi que maman Georgette na maman Georgine, hein? Ah ouais, maman Georgine et puis maman Gisèle, pour être, contribuer, pour être, tozong sa mbongo, ya moto, oh, ya memela qui soit caméra na Kinshasa, na petit maman Sandrine Mbote Sika Zwami. Mané Babolingo, sans plus tarder, je m'avais dit bonjour, na invité à mon Lilo. Bonjour, chef. Oui, bonjour, papa. Toyambio na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Babi on a comment ya naine? Comment on a benga mana komba Mustafa Mufuta. Joujou? Mustafa Mufuta. Ah. Voilà.
Enchanté na esenga koyeba yo ndeko na biso mobali. Voilà, to yambi obenga ki biso mwa mingi esenga ko leka na émission na biso parce que moni to kopesa solution et puis ba idée na bato passer na ba problème to lingi to yeba. Eloko nini e komelope nini e komema yo awa na émission na biso. Bravo Jésus-Christ. Merci papa. Papa ngai ndenge naza boye. Naza na mwasi na ngai. Mwana mwasi oyo tolingani na ye. Tovandi bien na mwasi na ngai na ndako tolingani. Mwasi azalaki epa na bango, ngai pe nasalaka bakope na ngai. Okay. Kope nini osalaka papa? Na bimaka nakendaka na nga kote ya lufu, nasombaka na nga ba essence na yaka koteka. Okay. Ndenge balobaka ke mutu nyonso efale komikolela. Okay. Mais tovandi na mwasi na ngai tango azalaki epa na bango, na bandaki koede ye mingi. Na bandaki koede famille kofutela tina baleki na ye na classe ngai oyo bomona oyo na bandaki kofutela ye tina classe ngai oyo bozomona oyo matanga ye na famille na bango ezalaki kaka ngai ngai oyo bozomona oyo tina kolia fufu na kati ya ndako kaka ngai, c'est-à-dire makambo nasalelaka famille na ngai te oyo natikala kosalela famille na ngai te me naosalela famille ya bamwasi. Okay. Yango balobaka ke eza kitoko kutu kobota mwasi parce que mwasi akotisaka epa na bango. Mobali akendaka epa ya bamwasi nandimi yango eza ya solo. Okay. Makambo nga moko nano nazo reconnaître nga moko na sali. Nazo bimisa oyo nyonso naza nango na sungi mwasi ndenge esengeli kosunga papa. Eloko nini ekomeli ngai? Namoni mwana bandi kobela tango nakendaki voyage na Louf. Na kei nazongi nakuti mwana azobela. Mwasi mwana azobela nini? Eza kaka fleuve. Eza kaka fleuve. Yango fièvre oyo esila kate, eza kaka fièvre eza kaka fièvre. Papa kozonga na ngai nakuti mwana akufi. Okay. Avant mwana akufi, avant mwana akufa. Na yo kaka babengi nga na banda ko suspecter mwasi, na moni mwasi ta moko mwa malili. Boni boye, ekomi atana ndako moni mwasi mwa malili. Na banda ki kolandela te. Nakuti mwana nanga ayeko kufa. Tango mwana ayeko kufa, na bandi kolandela toke kokunda mwana bien. Tango toke kokunda mwana mwasi akimi. Kozonga na ndako mwasi akimi. Tango mwasi akimi to bandi koluka poto eba mwasi nanga keiwa wapi. Tebi kote mwasi akeite. Soka sima nango beau-frère na ngai ayeko benga ngai bof. Makambo osaleli biso na famille oyo toki kobwakisa yo te. Na bandaki kolinga na biso ke nazalaki na bobangi po na sœur. Sœur akoki kokangelanga pe motema. Voilà beau-frère. Beau-frère leki ya mwasi na ngai. Okay. Nde na bandaki kobombela melelo. Denge komiti na mwana akufa. Ifale na yebisa yo. Yaya na biso ndenga azalaki boye. Sima na yo kokende jour moko na yaka. Nakuta ye na chauffeur taximene na yo wana. Mwana wewe wazaka moto na yo. Ponga na somelaka iba moto mibale. Kolandela souffrance ke nakende kaka voyage. Nabimisa kaka mbongo muke wana. Yesunga kaye na basuki. Oyebi basi ya Kishasa zaka manzaka. Oh meshi. Oh nini. Ebi makaka na mbongo wana onazo kende na ngolufu ekosimba te. Nasombaka moto mibale. Okay. Nasombaka moto aliboso. Moto mibale. Na yeko lukabana moto wana baba ndako kopesa mwasi na mbongo versement na. Versement pa ya mwasi. Epa ya mwasi ke. Eba ndako sunga ye olia kosala ka dépense na mbongo na zo na ngo commerce. Mais mbongo oyo zo ya wana eba ndako sunga makamusu ya kofuta ndako mwa makamusu ya mike. Zo kande koloba mwasi atikali alingani na mwana wewe. Oba wewe ba yo kopesa mbongo moto. Ba yo kopesa mbongo moto mwasi alingani na bango. Sikoyo tango alingani na bango. Alingani na bango tu na moko. Alingani na iye moko, alingani na moko parmi bango mibale. Okay. Alingani na moko. Tango alingani na moko, sikoyo nde maladi wana yeko so mwana na ngai babenga ipana biso ke chibindi parce que ngana za muluba. Okay. Nji tatuwanyi chabushu na shakuru maluma kwa abu. Tundu kupa chakwetu moyo to. Jumuruba wa chabushu wewe. Mwana tawo na alo balingana tamoko yeko mpike nga mona ko chapechu luba parce que na za muluba. Okay. Chibindi wana yeko kangaye. Tango kangiye mwana daye. Balobaka bisika mwana kendaka elendaka pe mama. Amoni ke no eoki kolanda pe ngai mwasi akimi. Tango beau frère ayeko signaler ngai tokomi koluka mwasi ti sikoyo nazomona te. Lolenga na bonaki na mwasi na ngai. Opa. Atonga na zulu la oyo. Na nanga to sufri na mwasi na ngai papa. To sufri na ye. Lelo mwasi azo ya kolinga mwana wewa. Oyo ngai azo kopesa umbongo oyeko linga ye. Akopesa unini? Mwasi akimi nazo luka ye nena ye para bino famille bolukisa ngai mwasi bisika azali toyeba ke azo kimela nini aya nano tokutana na yeba naza na posa ke nazo ba moto na ngai azuti na moto nyoso akimi nango
na moto nyonso akimi nango siko nazo ebateke mwasi aza wapi moto wana eza wapi yango nde nazoluka na ye pa na bino mwasi wana azongisela ngande moto na ngai nazoluka nde moto na yo nazoluka nde moto na ngai ebongo so abi asengo pardon olimbisa te papa epa na biso eza chibinji epa na biso eza chibinji ya mutu ya sengeli nano na mona ye ye moko aloba tango koloba na koyoka na kobenga famille ngai soki bakoni maketo limbisa ye tokolimbisa ye mais ya mutu ye ya mona na nano naza na posa moto na ngai nano maka mususu eza na oza besoin ya mutu ya moto emona na moto nano emona na après ye soki akoya kosenga na sima akoya kosenga na sima ya mutu ya na mona nano moto na ngai mais sikoyo makambo yango yo ozalaki te ba informer pa ndeko ya mwasi qu'est-ce qui prouve que ça est solo eyo eloko ezo prouver nga que ça est solo c'est quoi papa nous voyons on dit que un homme sage fit le malheur de loin. Na monaki déjà. Mais na boyaki qu'on a de la parce que bakanga kamoyibi na lokolote. Na boyaki. Mais kotika la tango mwana eko kufa akufi na marque na biso to benga ka chibinje pa na biso. Mwana akufi azo mena liberté. Chibinje ezanini. Chibinji. Expliquez biso na po balo ba roza ba otala biso to ba ekolo musu ba o. Eloko tozolo ba chibinji ba to français bazo benga OK amende. OK. Amende c'est-à-dire au cause à la au sali mabe mabe wana c'est-à-dire ba ta français pécheur bino ba pécheur di ba na ngakene na français te ça il futi ya mabe mutu nyonso zo sala ezo futa mana mokili zano poser expliquer biso zano poser expliquer biso likambo chibindi ebomaka ndenge nini soki mwasi ka tamboli chibindi ebomaka boy ko bandela mwasi soki asali chibindi azana mwana ekobana nano na mwana soki mwana aza mwana muke akobanda koboya libele soki mwana aza muke okomona mwana bandi kokonda okomona mwana komi kolela lela eza ba symptôme ya chibindi wana kolela lelo okomona mwana azokonda bozo pesa ekisi moni makila esili bo pesa ekisi masila esili makila kosila ya makila wana eza lokola appel ou bien bazola kisabino ke boye balika moza na kati ndako makila wana bozo tia babendi yango na yebaki yango me denga na salaki na voyage na banda ko landela te bache mwana makila plus de 3 fois eza eloko ezola kisake chibindi eza na kati ndako. OK. Sikoyo kokufa ya mwana akokufa mwana mususu okomona abotami omoni akufi soki abotami mama na ya trishaki okomona mwana akufi amelaka libele te mais mwana nangati ndenga akufi abanda komela libele te c'est-à-dire des signes ya chibinji na biso mwana koboya libele premièrement. OK. Sikoyo ekendaka epai ya mwasi soki ekome epai ya mwasi ekosala mwasi okoma okota na ndako ba oyo bakufaka chibindi kala wana soki okoti na ndako kobanda komona ye na moni mutu ogange mutu aza wa biso tokomona ye te kaka yo mutu salaki kibindi wana do komona ye do ba oba kufa na makambo ya chibindi bana ko kuya pe bazwa yo pe ba bimela yo bazomela loba soki ozoloba te bakomema yo bakomema oti jusqu'à tel point oza na risque okoma liboma tokoma mususu bakomi liboma ou bien mususu makila makasi babeti ye nzete akomi liboma. OK, wana batu wana bakufa na chibindi bakufa kala wana bakobeta yo nzete okomi liboma c'est-à-dire bango ndenge ozokota na ndako toza na babikolo na coutume na sali biso toza baluba me tokesani toza baluba ya Benafamba toza baluba ya Bashila Kasanga toza baluba ya biso bokoko na biso toza baluba ya Benafamba ndenge naza boy soki osali eloko wana ekobanda premier makola kisayo moni bovandi na mwasi atana kiti mwasi nyoka na television utali nyoka zate awo nyoka za wapi fallait suspecter déjà mwasi eloko amabe après soki ezongele kokende okalete bando kende mwasi akomi kolamba boye okomona peut-être aziki loba bien bono ozosika boye outi komona nyoka ozosika boye ti okokende jusqu'à tel point bakobeta nzete akomi liboma ou bien bakoboma sur place omoni mwasi akufi na sanso na nde eloko tobenga yo ke chibindi yango wana. OK, to récit ko zo mwasi na yo ainsi que na mwana moto sikonesi mwana moto wana ebandaki ndenge ni selo yo mwana moto akoma kombana mwasi na yo se reprocher nani papa place wana nanu nazana na lumière te po nazo yeba te nazalaki na voyage mwana moto na pesaka ye moto première fois ayaka na mbongo apesi ngai deuxième fois na mbongo apesi ngai troisième fois pendant une semaine na monike azokoka na yekola kisa mwasi na ngai bisika tozalaki na mwasi na ngai na studio na lakisi mwasi na ngai mwana moto yo abanda ko converser yo mbongo tina ndenge nzamba sali ngangolu abakisi moto mususu toloki mwana moto mususu moto ko mibale bango nyonso bazo converser mbongo kai pa ya mwasi na ngai mais ezolekela ngai nazo yeba te ata ndenge bo frère ayebisi ngai nazo ndima ngo ka pona kondima mais nazo yeba te ke eza ndenge nini po namoni nano mwana moto te mwasi kaka ndenge akimaka ngai nazo yeba réalité te ke ekozala ndenge nini.
Voilà, très bien. Na okotsa na banano ya no 8 ans balana ni na mama tokotsa matokotsa mwasi na yo wana bien na osenga yo kimia. Na moni wa trop brutal na yo lobe na yo na moni koza trop brutal s'il vous plaît. Makanga na santé mureza meza malamu te. Bado ba bolingo na pesa moi synthèse ya solo ya ne on a na plateau. En fait, c'est quoi l'histoire? Ndeko na biso bomoni avandi ya mobali azalaki na mwasi na ye mendeko avoyaka temps en temps kokende kosomba marchandise na ye oyo ezali bongo carburant na lufu boyebi commerce wana awa bafu na ye aki osomba ba carburant na lufu baye bateki awa ndeko aza mutu avoyagaka mwa mingi atikaka mwasi na ye me nakokenda lobi bon nakolia ya mikolo nyonso olie natikaka mbongo nasomba bawewa bamoto baebulaka po versement esunga yo okotya suki okosa mwa eloko et nandeko ta okozwa motard déplacement ya papa nzoka nde mwasi na ya ndaku akomande kokoisama na motard babimaka na bango ndeko ya mwasi apprendre makambo wana bombi te en tout cas basemeka boye félicitations na bino bokotela bayaya te so bakosala boyekobo to bakosumuka fo bodenosaka bayaya bandeko ya bongo basemeka bongo en tout cas félicitations bosalaka kaka bongo nde semeka ya fundi ya na ye propre que c'est mec qui a mutu malamu sunga et puis ba c'est mec qui paye boye de la famille bo sunga pe belle famille bo za pe mabo makasite hein moni bolamu ya papa bandeko ya mwasi ne ba yo kofunda ndeko na bango ke fungola misu ndeko na biso akosaka yo effectivement c'est vrai alors ndenge za boye to robengisa ndeko ya mwasi ko za peke ba se tromper na makambango ai biso est-ce que c'est solo est-ce que vraiment Atricia mbali na ye est-ce que suki mwana kufaki parce que Atricia qui toi ça qui eza chibini mutu et qui mission na katia ndako libala. Alors mesdames messieurs Torolanda Sports Oyo il y a Orphelinat les âmes qui pleurent Oyo ebe kosunga ba bana bitike. Alors on va se retrouver pour la suite de cette émission bien sûr. Bravo Jésus-Christ. Sala juste ya bolingo pour na orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat les âmes qui pleurent avenir yaba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé Mbela Oyo et pas ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer Mbela Oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Voilà, de retour, mesdames, messieurs. C'était là les spots. Il y a les âmes qui pleurent, l'orphelinat les âmes qui pleurent. On a les bongos, coordonnateur Thomas Fabien, ainsi que na Mama Wechi. On est passé bon pour s'occuper na orphelinat les âmes qui pleurent. Alors je profite pour dire, remercier Batunion sur Oyo Bandimi pour soutenir Bison Ndeko, s'il vous plaît, papa, maman. Pour soutenir Bisso à travers cette émission. Bravo Jésus-Christ. On a besoin de l'Issungi parce que comme ça la émission Oyo c'est pas facile. Donc on a besoin de l'Issungi na bino bokanga mute mate baneko nyonso bandimaki ko contribuer pour na chaque caméra s'il vous plaît mbongo ekokité.
Donc là, jusque-là, on a une affaire de 800 quelques dollars. Mais il faut tout comme dans le 4500 ou bien 5000. En tout cas, Moutonio, c'est un mouton en balamou. Tu es pour soutenir l'émission. Na bonne éliminé na bolingo. Yankolo Yesu. Alors, sans plus tarder, beaucoup de Selangaï. La grande, si elle est là, si elle peut venir déjà. On doit finir cette histoire, mesdames, messieurs. Voilà. La grande, bonjour et bienvenue. Papa. Bonjour, madame. Yakano, s'il vous plaît. Où ça là, s'il vous plaît? N'a bien big parce que photo sur. Papa, on a enfant de terre. Vanda, s'il vous plaît. Est-ce que Oko Kanga? N'a bien, s'il vous plaît, la grande. Est-ce que Toriko solo là? On est toujours canate. Boyo Kanagate. Pour nous, c'est l'angani. Yo bien on va faire tout ça, tout bien. Non, Vanda, non, s'il vous plaît. N'a pas expliqué yo. Ngana on dit ma kamara yo sangate. Ngai personnellement ma kamara zolo. Na lobby boye. Yé personnellement ma kamara lo ngana on dit ma été. Ngai il faut vendre to réclamer droit na yo. Non comprenez. Vanda na no po na lobby bo biso to kan. Non comprenez. Il vanda na expliquer, vanda expliquer. Non enfant n'était pas. Po to ebisi il faut bambongo ya zui faut kabula na yo poza yi mosi. Bambongo? Oui, vanda yoka. Yo kabela ngo. Azui mbongo. Asala mobali mabe kabela ngo. Mbongo ya zui biso to koteli yo. lelo na ye mobali mabesi Vanda s'il mobali mabesi la grande. kali oyo Papa pona. kali oyo Oyo ba droit na yo. kali oyo S'il vous plaît. Papa tika makele ngo yela ngayo. Vanda. Pona yebaki makambo oza nala yate. Papa na pesi respect pona papa. Soki yo nala yate. Liana mbali liana ndoki. OK. Oh. Bonjour. Bonjour papa. Vous allez bien? Naza kitoko. D'accord. Moi sinon yé. papa moi c'est oyo Moi sino te. Ngaza moi sino te. Ngana moi sino te. Moi si. Ngana moi sino. kali lelo yo owangalinga Ah papa. obosa makambo wana sana famille na bino owangalinga S'il vous plaît. owangalinga La grande. Oyo adani. Oui bien. Yeza ba mbali na ngamo ya kala deja. kali yo nzolo babongo Kala on zo ba. yo nzolo babongo na fuka yo nzolo babongo Vanda s'il vous plaît. Kala on ya combien d'années to ba mois to ba semaine. Et woza ba moi hein. Ba mois ya on a kala. OK. apesa ba moto D'accord. Attends ba moto no combien? ata moto na mi balé OK. Okumanda ko. weba kikele ko yeba te Papa, ni ngo chama kele. Ni ngo chama kele. La kimanda kute papa na koki te mobali ba Japan pam. Ne na koki na ngate na su OK. ba na. Donc mo ba voilà. Abala yo to abala. Abala ngate. Bo na pesa de ka sema sanganye sa ko bala. Ni ngo boy. Ngala muyombe na misuga. Paulo s'il vous plaît. Otuna kite. S'il vous plaît. Ni ngo boy. De ka se. Ba kabele ka so 3 personnes. OK, d'accord, pas de problème. Sûr. Pas de problème. La grande. Maman, papa. S'il vous plaît. Olobi maramongo tikenga aussi mutema na ngai. Olobi ke okimaki na ndako po voyager pas pamba. Aba jaka. Ya onde go sa ki yoki mandako. Oh, bon, moi c'est bon on va na mobali baché, moi m'a tout le temps. Allô, na déplacé. Nazo tanto pa roti ko pe na mbetu boy. Ali moi kei. Mona 2 semaines 2 mois. tango boyinga Oh, na lo bana ote ça no laisse. Non si ça ko no yila. pesa ngaka ba moto na ngai D'accord, pas de problème. Toi, botika na to swala na ye. Bon, na bisu ko tla tiki na mbetu. Ye A voyager. OK. Siko voyage wana ba posa na nyonso. Na na ko so mbetu. OK. Mbetu mute ko so. Vous avez été en solo, on a été Papa, combien de fois na solo na ye? Moni musala baluba bazaba fanta mo ezangantine. Juste ça. baluba te. Ye muluba na eza siko ya mabe. Ko baluba bazawa te. C'est ça net ça muluba te. Faut pas insulter les luba. Fanta. Bon, problème c'est que nenga zawana yi anoko kokisa ba posa na yote. C'est ça en fait. Ya onde sai ko kuluka mbali mususu. Siko mbali ngo oyo kena kuluka mbali wa ndenge nini. Il faut que nekala muntu azali mwana musana yo. Oh. Parce que na mona za bakunanga. Bakunanga. Nyonso to sala ngala yi to ki ba plage. Nyonso kokisa comme ça ngati place ngala lingaka. soka sonité uno bango lisu oyo ka sonité ça m'a bêté mwana moto quel niveau qui était dans cette milieu pour me dire Mwana moto. Oni mwana lufu. Yo mwana lufu. No kamo Bobi ke na bi bolingo bino bozai bolinga na ndenge nini bo expliquer ngala pour ngana comprendre ma moyele entre bino. papa ngana ko expliquer ou bien OK. mwana mwasi oyo nakuta bango na via passe lelo nazo lo bango balobaka loboko ya mobali soki epesi ya mwasi ayeba te mais lelo nalingi naloba mwana mwasi oyo nakuti bango na via passe famille mobimba ngai nde nasala oyo moni akomi munene oyo akomi koloba ke oza kuna ngai te oza bashwa na ngai te lelo ayebi bafrançais akolobela ngai oyo mwasi oyo nakuta ye abandaki kotanga ngai nde nafuteli classe po asala 6e po asala l'examen d'état c'est moi qui dépensé mon argent asala l'examen d'état na kepa na bango mwana azobenga na telefone atasa bien teo kaka leki na azobela mbongo na ngai ebimi
Nenga za boye kolia na ndaku ezaka kangai na sala dépense soki na ye soki na été bala nzala. Titi na ko pesa mwa muke onga na sala kinango na longoli na pesti. Moi siki azala musika eza biete. Kala nyoso wana na zaki bashwa na été. Kala nyoso wana na zaki bashwa na été. Na pesi biloko na pesi mwa masanga na ngai na lukeli studio mwa sila ngaka na place. Décasé studio wana kocho komi. Baninga waza studio peno coach bo fane mo table mo bien studio coach ko yo boy mbano pona nika papa nena zabu na zanga plan jimate vérité ezaki na boye parce que akokisa ba posa na ngate donc voyage na voyage Sina mwana na ngai kufi o mwana kufa kiti mwana kufa ipona ni mwana ndo bela abela ngini mwana abela ki ni ngo boye ko changa patili kolobo na za nyongo na yo oh na meme nini ya yo na meme nini ya yo oh moto osutikeli moto pesa na moto na oh nini ngo boye changa kimia na moto le zabi kasi yo ba moto so boy mbala ko so ba moto ne so papa omoni ba moto wana osongo te parce que to vanda kina ye akanyango ozwa te mwana na ngai kei ozwa ozo suba moto na ngai ozwa te sala ni sosala ana lo pesa to sa ba ime yo ni ngane mobali acha una ndako na kocha una ndako mobali afoyage ibike mosa za na ndako yo tikali ko bana mabe o se reprocher na mabe o salite ya papa na sema be donc mana mwana moto o azai mwa musala ya mobali na yo moi musala te tondo aider moi musala te tondo aider ndi moi musala mutala te mais apparemment aux autres bana tu t'en fous c'est comme si aux autres ba assurance moko c'est comme si mbalo a le sur le côté hein papa na moni kutu kwa sel papa na ngeza bien yo ndo banga bongo papa yo pardon nanzoto te pardon oh ozanga tando seconde sapa yo belo ba bien oh tu me parles comme si tu ne connais pas vous avez ba ilengite moi là nzoto ni on tachinga oh oyo nga nzoto ba bouteille nzoto nino sikoyo muna mobali boko tsela na mobali ngona na bengisa be mobali na waya nan aya s'il vous plaît boko tsela ngaye akota bonjour chef bonjour yakati bonjour ya okimate yakasi yakanan yakanan voilà papa s'il vous plaît s'il vous plaît s'il yaka ba ko sale lo ko Vanda. Vous avez un tant que je suis un peu de problème. Je suis un peu de yo ça va foutre bino bola ok pour obimate ba bangomi ba sola libana porte ba sola ba zawana so meko kima ba okta yo bi ko sali adjuté boss ok na yeba ibandaki ndenge nini obima na mwasi ya boss ozobenge pe boss ibandaki ndenge te ba caméra eza eloko te ba caméra eza eloko te yo batala kimia oza motard no boss na ngai ok ozokumba moto na ye okumokuma na mwasi na ye c'est ça ozokumba nyonso mibale bon sikoyo bokendaki na wapi na mwasi bato po akomona faut ezalaki ya ngai te faut ezalaki madame madame taforcai ngai aforcaki nini senga ezali mpona vanda nanu papa s'il vous plaît vanda nanu papa vanda s'il vous plaît ebandaki ndenge nini madame tayebisai ngai kaka tobima na ye jour moko nde ntango mwana akufi tayebisai ngai tokima na madame na azwaki likanisa kokimisa moninga madame tayebe tokima na ye ye mo mompesa ngai tokima amenga kupesi na ye tukutu te vanda na kanime vanda na zwa kimia moto osala mabe aza te zongisa respiration ok vanda kimia boss alinga yeba ba moto na ye eza wapi parce que eloko ayeli tout d'abord koluka koyeba ba moto eza afi na boss na ngai mona olakisa pesa ba moto ezali nyonso mibale ok ba moto ezali ok luka kimia zwa ba moto wana nga na kokonseye yo bapo ya moto ya malamu so ezalaki ngai so ngai nde ngai osalemaka ba modele oyo
non mais mon musika ba okanga yo ke makale puis na bebi si vina yo yeku to za mutia mala non s'il vous plaît na aza kutu bien to pese kimia to pese nani to sengia za calme yo elo ko sala madame papa ba moto ba lubi ezali yo ba ki ko pesa te pona ni Eza papa nani ezali ozongisa ba moto. Ok, siko kima kinda kupoina muni siko kiti umwe siko mutu nimaita ko ya ai bakiteka koya ndaba ndiko ba bilobolo amakengai alobi kenaza mobali atwa na ete papa yo no kiko kero ta mukete nzambe na biso tolobaka nzamba pinir bino nzamba motir bino mibale nzambe na ko futa bino kabisika mwana nanga kei bino pe bokuna na mwana nanga je vous dis franchement okima kinda kupona ni papa natala kine mwana kufisoni Sony mte kimsa ki yo yango kimaki yoka Sony yango kimaki na yo c'est ça ne bozaki na ye mais sikoyo en tant qu'une femme lelo yo utiki ndako na libala pour landa ndeko na bisa mobali obemisi libala ya bato oyo mwasi ya bato forte nanga te madame Kepli ye bo le ba ya bango makambo ezalaki ye mutasenga to kima po akimi maladi ya bango balu bachibindi na ndako ya so afandaka akokufa yanga misaki nga to kima na nzira moko yo mutapesaki ide madame yo pe okoki koboya te okoki koboya te mwasi ya bato ya libala papa ometenga okabelanga moto moko Madame, s'il vous plaît, yo moto proposa ki moto moko? Proposa ki papa. Proposa ki pona nini proposa ki? Papa eza foti na ngate. Mobali mobimba abeta mona ba 2 semaines ndakute. Mususu 2 mois atayo moko. Naza mwana mwasi. Esi na okuka makamba bongo. Ngaku ndina zabona yo ki basango na ye asente na lufu kuna. Netinde kinga pena puseke na muto ayebisa kyo kenga na sentaki na lufu na kobima ifala obimisa ye ala kisa mo motinga na fentaki na yango to ki mobala sente abi yo pe yo ko teko ko sente abi yo pe obino na savanga pe na sa kindumba papa naza mwasi papa oza mwana mwasi on a raison yo pe si pour za ibatika mwasi bongo te OK na o 2 mois c'est vrai 2 semaines en plus faut que ko sente mais ngano na ndao to za bon terme papa au moins te o temo mbalo na ba problème. On va boire ma Sony. Est-ce que mon balo a loupé plusieurs fois? Bon ça. Au bon a bon ça. Papa na ndo ba Sony. Akimi. Sony na famille na bango. Papa, yo nous causa maloba suka, j'ai décision nini. Oya lobby, non, ça non, kolobate. Kolobana noté. Nan to na niveau au limite te. Yo za non calme. Yo lobby nini na makambo oyo. De quoi? Na sana shock na mutema na ngai. Shoko o na kiko expliquer binote lolinga nga nazo ka papa ta yo moko soki mwana na yo akufi to boti mwana moko na souffrance mwana na nga wana façon na pesa ka ekombo ezalaki kombo ya kokanisa lolenge to bandaki na mwana mwasi oyo mwana moso ayebi bien lelo mwana wana zo kokende mabele na mabe ya mama na papa oyo bango mibale na ndako na ngai na mbeto na ngai bazobanga yebi ekolo na ngai bien ke biso baluba epa na biso mwasi moko basangelaka ye mibale te ekone ça ayebi bien na banda ko expliquer de temps en temps a concentrer yango na mbeto na ngai papa likambo wana na lobi na banda ko luka ye depuis longtemps oyebi tango akoti awa lisusu akoti na menace ya buzoba ya komanke ngai kono bandenge na mobali ya shona ete kono bandenge na mobali ya baguna ete denga azwi mobali ya guna ye taxman mobali ya guna ye alors nazaka kana posa nano nazwa moto na ngai après sima ya moto na ngai de soki na akanisi bien de na koyeba nini na kokoloba pour la minute oyo nazwa nano moto na ngai nde décision na ngai na OK to sala boye yo na robima wana opesa agent moko bozo zo mutu kana papa boke ba moto za ko bina komini sensu ya kisensu côté nini wana côté d'état OK bozo kende na ba policier mibale c'est mieux côté d'état mona faut que na policier mibale bozo kena yi donc ça veut dire que yo OK écoutez c'est mieux yo OK donc papa là il y a qu'il était yo bazo yo il faut dire la police aux numéro non oui était wokima aux numéro la police ya bato ya bazana ndako
te baza na téléphone te luka téléphone luka mutu moko approche na téléphone te teka na boss na bona la sa okima te okokende sika te yo il faut basimba yo po moto ebima s'il vous plaît papa tosala bongo to yo mwende bonke oui eza kaka ndenge olobi ngai nakokende na mwana okokende kuna désordre bimi ke ya côté na bango moto pe monani te po soki tokei na ye naomona lolenge na ye na eloko basi basaleli ngai na mwasi okima loba mwasi abandai koloba emonani mabe toki kokoma kuna selo oyo basi bakotisai na mutu akokende osala et c'est pour cela nalingaki ndenge obimisi ide keno tokende na policier moko ekosalanga ye efo atikala ifala atikala awa papa d'accord aotikala awa te bakosimba ye na susi ate ya penepene voilà la mama na ngai yo esengeli oyebaki osali mabe tu es une femme mariée et pas mariée quand on dit moi c'est mobile bateke no appelle ça ngai logo te moi c'est mobile tant bokomi ndako moko bosa de moi c'est une affaire de 6 mois ensemble bokomi moi c'est mobile donc l'état a considéré bino maintenant yo tango yo mobile azate na ndako parce que na ndako yo bino ko sala kinduma na ndeko na biso mobile et pour que mutikate et pas moteur oyo papa pesio ce n'est pas bon et c'est nous changer luka ndenge nini okende ko senga bolimi c'est pas papa peut-être ça la télé ko senga bolimi c'est biso to sali musana na biso te biso sali musana na biso en tant que émission Bravo Jésus-Christ on se limite ici. Maintenant c'est à papa maintenant de prendre une décision par rapport à Makamou et qui entre bino mbalé. Je pense, il y en a 8, c'est bon? Voilà. Papa, la base dit aussi ces émissions, aussi ça. Merci beaucoup. Ok. Maman, yo, ok, na habité sur ça, na papa, papa, m'toloba. Yo, c'est une baille rejoie. Yo, baille rejoie, papa. Et puis, mesdames, messieurs, on est à la fin de. Aux parole, s'il vous plaît. Émission Sili. On est à la fin. Non, c'est cette émission, s'il vous plaît. On est à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunyo sur amité ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda toujours construit pour na bana na bazanga place ya kulala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église toujours tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être là apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal boula moi avant d'être ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambongo na yo totongi la banane sika nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma beaucoup to continuer œuvre to bandi et que les rapides nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré ya Bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi Bravo Jésus. C'est pour cela que na ye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama o ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra tsoki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe
nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya Bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.